est-ce que ça va chez vous, les abonnés de Bibi Shombombo officiel? Merci d'être connecté sur votre chaîne YouTube. Merci en tout cas, merci pour vos likes, vos suggestions, vos partages, vos remarques. En tout cas, ça me va droit au cœur. Merci en tout cas, merci énormément d'avoir abonné nyonso. Oh bah comme la biso bah bazo benga pour me féliciter, bah oh peut bazo benga pour de remarques. Merci en tout cas, merci, mille merci, je ne sais pas quoi dire, mille merci, bah merci l'équipe tellement ébélé. En tout cas, naza na bino na motema. Donc bon continuer na ko liker, ko commenter, ko aimer ba vidéo na biso et ko ça la biso vrai kitoko et puis ça biso esengo mingi. Merci en tout cas na bato nyonso bazara et une fois je poste une vidéo ba ka wana pona ko liker, ba commenter pe. En tout cas, un grand merci à vous. Alors, vous informer, vous savez, c'est mon souci majeur. Toya kawana na actualité nyonso eza sur la toile. Toya kawana pona ko yela rabino ba information. En tout cas, merci na confiance oyo bino bozali ko pesa biso. OK? Alors, les amoureux de Bibi Shombombo officiel. Bon, oui, que drame moko et salamaki la fois passée na Kin, et il y a 2 jours passés dans le Belaki en tout cas, je me suis dit, et lokoyo, il faut dans le Belango, oui, nous parlons de tout, la politique, la musique, le fait de société, le théâtre, anything, tout le Belango, et ça vraiment, sangomoko, et pesi pasi, na mitema, et ça lit vraiment, 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 vraiment passé. Alors, mes amoureux, na en tout cas, ma vidéo, Lelo et Belé. Ma vidéo est belé, n'a expliqué bino moko ma vidéo n'a retiré la bino en tout cas beau zapé n'a noté bola dans ma vidéo est très intéressant. En tout cas mokilo to tambola oyo mokilo eza mokila makambo, je vous dis tambola na mokili omo na makambo. Alors tellement eza chaîne na bino d'actualité et on chaque jour na sala ke fort na yela bino ba nouveauté. OK? Alors toko bandana na vidéo oyo naufrage ndenge salamaki la fille oyo obozomona déjà na vidéo wana abandé ko sala vidéo avant même naufrage wana salama bandeko na ndenge ba dindi na mai et puis si passe non la bino vidéo avant et après en tout cas et puis si pas si pe mawakati na mitema bandeko. Et il y a une vidéo ya maman oba anemi balé ba dinda ki na mai en tout cas il est pas kokité. En tout cas, il est à lundi bananaye, choc wana kwa ko supporter te et pesi pasi pe mawakati na mitema bande kunangai mokili oyo tozo tambola ezali makambo ebele. La deuxième vidéo dans la bino vidéo oyo eza vraiment histoire triste ya ndeko mobali oyo apesaki baninga ne confiance ba ça ba mituka ya business alobi na kendaka Lubumbashi na sombi mituka na Afrique du Sud na ke Lubumbashi na teki et akuta na baninga mabe baninga ba escroquer et salami ke baninga ba bomi ndeko na biso ya mobali bandeko mokilo yo eza makambo na oche la bino. Ce sont des réalités eza biloko oyo e fongolaka biso miso to pesaka confiance na n'importe qui te oko sala 10 ans 15 ans d'amitié 20 ans d'amitié na ami mais ami wana ko trahir yoka na jour moko ako empoisonner yoka na jour moko en tout cas et puis si pas si pe ma wakati na mitema bandeko na ngai. La troisième vidéo na rocher la bino les amoureux de Bibi Shombombo officiel délivrance ya kabosé à yaki en Afrique du Sud ko beta conscience malheureusement wana mutu nanga to kutana quitté parce que tous a ba ville différente boka prophétie ya kabosé. En tout cas, tu es bien un musicien, moi, je suis bien à bosser, belé, mais élévation, vraiment, ils ont makasi, mais chacun à son époque. Alors, on a reçu la vidéo, on a beaucoup de souka. Et la troisième vidéo, et sa vidéo, il y a délivrance. Boyo kama ramdenge lekana. Boyo ka délivrance. Ah, on a rolobate. Boyo kama kambu o eleki na kati église o. Ya pasteur o. Comment on est. En tout cas, bon, tu as des commentaires sur la chaîne bino vidéo. Beaucoup landa bino moko. Boyo bina yela bino ba différentes vidéos bande konangai. Alors, la quatrième vidéo, ezali vidéo ya mwana mobali oyo. Alobi en 3 mois, azo changé. Nzoto na ya bana mibali. Azo koma moi si boyeba.
boyo kanano eloko nini etindi asala boye bandeko tambola na mokilo mona makambo ba video abo ifo bomonaka po epesaka biso mayele parce que yo kola lozola muka mais libanda il y a des choses qui se passent en tout cas il faut koyeba kaka non chez bino ba vidéo wana bolanda vraiment tina suke puis ngana bino tokozonga pour commenter tu as besoin de la promotion tout ça est la promotion il y a business na yo tout ça est la yo promotion il y a tout ça est la promotion il y a entreprise na yo quelconque n'hésite pas surtout de nous contacter bobenga biso benga biso en tout cas tu as un problème avec ta chaîne YouTube n'hésite pas surtout de nous contacter et la dernière vidéo non chez la bino vidéo il y a roulage papa roulage bandeko papa roulage botande ba roulage basala rabat bandeko roulage azangi raison azangi moya kozoma deso bana na seki na lemi Congo oyo mboka elenge. En tout cas toutes ces vidéos prenez le temps de les suivre s'il vous plaît. OK, alors sans plus tarder télévision et sa radio T to landango et puis nous allons nous retrouver tout juste après. OK, ne zappez pas, ne bougez pas, ne faites pas 13 de makelele. Let go les amoureux de Bibichon Bobo officiel. Alors sans plus tarder, let's go. Ouais bien. Voici le tirel vide. Oh là là, Seigneur. Malembe. Boba singa. Nanga temi na kwenda. Muto babi otika space kuna te. Utatemi na kwenda nani? Wagela komanda singa simba bango. Malembe mapanike te. Kobanga te zela, kobanga te. Malembe, mama yaka. Malembe, simba. Bozalaga bongo bobanga te. Ces personnes qui se sont réveillées, qui se sont bien réveillées ce matin, ont planifié leur journée, ont même planifié des choses de l'autre côté du fleuve Congo. Ils ont fait leur programme, comme je l'ai dit. Malheureusement, comme il n'en va pas de notre volonté, la volonté divine a été autre. Voilà le naufrage qui s'est fait, voilà ce drame qui a eu lieu ce 22 avril 2025 sur le fleuve Congo. On déplore des pertes en vies humaines. Combien de personnes? Je ne sais pas encore, je ne saurais le dire pour le moment, puisque l'enquête est ouverte, puisque l'enquête est en cours. Dieu merci, ils ont pu en sauver la plus grande partie. Et désolé,
pour ceux qui... Oh là là, j'ai salué. Oh là là, bah, je l'ai tiré vite. Je l'ai tiré vite, bah, toi qui oh là là. Alors, Tony. Alors, Tony, Tony partout. Jusqu'à là, la vie que toi, mouvement va courir. Jusqu'à là, Tony va te faire, Tony va te... Bana mibale baki. Bana baki na bagilete. Tina gilet. Malonga. Nanya lobby. Tokala bango boye. Mbote ndegoza mwana mobali, mais dans 3 mois osa la transition pour comme on a sexe ya basi. Pour nani boye. Pour Nzambe akelanga mobali par erreur. Nakati na za mwasi. Pema na za mwasi, na mutema na za mwasi. Et na makanisi na za mwasi. Et donc Nzambe akelanga mobali par erreur et na komi mwasi. Na comme moi d'ici 3 mois, na penza nga moko. Mais oyebi ke ba choix ya bongo il faut vraiment temps avant la décision finale. Papa, oza mobali, après plus tard tu peux avoir un regret aussi par rapport à ça. Non, je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Na moni pasi. Comment ça? Na mobali. Imaginez, exemple. Ils ont mal, non? Oui, non, mal. Bah, je mobali. Batio esprit. Batio, aux mobali, batio moi Cisco. Est-ce que vous êtes à l'aise? Bah, c'est que ça va possession diabolique. Exactement. Il faut mettre ça dans les prières. Non, arrêtez de dire ça. Homosexualité, ils ont diabolique. Ils ont diabolique. Nzambe quel diable? Nzambe quel a une importance dans mokili. Oui, maman n'anga ko souvent comment le soko moi la sana défendre bon ko boka été pour mo ko soko libanga diamant famille bongi. Voilà. Na soko kakuna. Bon. Bandero nanga est tellement profond, j'aimerais bien te écouter un jour me développer si jour. Na mona passi, ba violanga, ba bizang, comment mbali ba violer? Ba violanga. Mbokani. Na mboka Congo. Congo Brazzaville. Na Brazzaville. Ba violanga yi, ba humilianga yi, ba banga na nzela. Yango kimaki oye na France, c'est terre d'asile. Photo edunga ibanga mwana yaka vanda place na yango na vandi papa. Na vandi te tout ça va bantou, il faut y bango père. On appelle ça bantou dans le son parce que papa nangaï, mon père, mon nom familial c'est Congo. Ok. Donc je suis, oui avec un cas. Donc je suis un vrai bantou. Mais aux un vrai bantou, mais aux un principe à bantou, t'es tant aux olobela qui des fois. Avec fierté. Bantou. Bantou tant on sait ton émission non oui au monde ne va pas la tabaka ba monto na kitambala minene tout bazaki kitoko hein bazaki na lora kitoko d'ailleurs ça vaut là kitoko merci na zoro hommage na bantou bon bandeko nanga totiki bino na commentaire ma finga te pour répondre mibali ba violanga bandeko mibali bandeko nanga polinga yango na bule eza basi nzo na mibali na moi c'était na moi c'était yo zo partout za mibali partout c'était on a partout on a mibali ba violence c'est partout ça eloko lingi partout ça eloko lingi viol ça eloko ba ça ma bé c'est kana sima caméra botika to sérieux viol ça eloko ba ça ma bé ça eloko ça ba ça contre volonté na ngai pour homosexuel bazo violer na nzete. Bon, est-ce que vous avez un lot mort poto chuter ou reprocher na batutu ba croyant na nzambe mais bazara contre homosexualité yo royeb sa bangoni bango de ba démon nzambe. Excuse-moi on fait là dans la lunette bango de ba démon parce que nzambe lobaki aimez-vous les uns et les autres to lingana donc linga moninga ninga zali linga kolinga te pese ngala ko pese ba konte ngapona kolinga yo faut zala boy non linga moninga ninga nzambe akelaye mokili kotambola malamu ko mutu so za criminel to linga ndenge c'est un exemple so mutu za criminel to linga odio exemple malamu yo za criminel odio exemple nga mutu lokola ngai baso condamné na Kisasa na Congo RDC l'homosexualité est condamnable nga na ça de l'autre côté pour na zanga moko je na ko ke boloko moto ya bomi bazo tika libanda
C'est comme Nzamba Kolonga na niveau là. Ils ont juridiction beaucoup. La loi sur les instaurée. Donc c'est pas grave, la France est ramassée. Voilà. Oh, c'est mignon d'entendre ça. Oui, ma terre m'a jeté, la France m'a ramassé. Merci beaucoup. Et il y a aussi les signes du prophète. Il ne sort pas boyer. Élie a télé lobby, je prophétise. L'homme a établi les comètes de pendant 3 ans. Ce n'était pas Dieu qui avait envoyé Élie de prophétiser. Mais c'était Élie qui avait prophétisé. Ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé de prophétiser sur lui. Congo. Parmi les grands musiciens à Congo, il est parmi. Et la dernière du prophète est Mounene Mboka. Mokili Mobimba Balanda Malobo na Zonda Kogo. Nazo Sakola Nikola Kabose. Kakandegi na Kutani na yo lelo. Vie musicale na yo échangé. Zamenanga afongole loba porte okutanaba producteur ya makaso okutana na bangote. Na lomoli blocage nyonso ezalaki na miziki na yo. Na libere facilité na miziki na yo. Na libere option ya facilité na kata miziki na yo. Mutu nyonso akoyoka miziki na yo. Kobanda lelo akosepela na yango. Na déclaré mabele ya France endima yo. Mabele ya Paris endima yo. Mabele ya Allemagne endima yo. Mabele ya États-Unis endima yo. Mabele ya Kinshasa endima yo. Okobeta basala minene na ne oyo. Kaka demo so bimao. Okoso producteur okana kite. Ako produire na sala munene na France. Oko comprendre tenemo bokutana na yo. Bible lobby azasima maloba basako. Si je suis un prophète de Dieu. Malobo ekokisa malikolo na yo. Je pose ma main sur toi. Je prie à ma qualité de l'apôtre. Kovanda lelo misiki na wewe fomwa. Osala makambo tingala kosala tena. You will do the great things in your life. Au nom puissant de Jésus. La déclarant avec clarité. Amen. Samba Pambolo, merci beaucoup. May God bless you. Tellement place au soir. Na lingoma do sabela. I want you to pray. Osolo mamoye. What you say? Omoni maboko a geste nyoso la prière ikomba. And you must know that all just counts. And as you pray, and you say every that is as a barrier. That is become like an obstacle. Nico, père de famille de 5 enfants, est déjà par ses amis à cause d'une voiture. Ça se passe à Lubumbashi, au Congo démocratique. Nico, ici en photo, est un monsieur qui vit en Afrique du Sud, à Cape Town, résident de ce pays depuis plusieurs années avec sa famille. Dans son histoire, on parle plus de sa maman. Donc, il a toute sa famille là-bas. Il s'est marié. Il a eu 5 enfants lui-même. À ce jour, il a 2 enfants au Canada. On parle de sa fille qui est au Canada. Monsieur Nico a donc décidé de faire des affaires de vente de voitures achetées à Durban, en Afrique du Sud, pour aller vendre à Lubumbashi, au Congo démocratique. Pour un début, il avait intéressé ses amis. On parle de plusieurs amis. Il avait intéressé ses amis pour qu'ils mettent l'argent ensemble et commencent des business. Personne n'avait cru en son commerce. Personne n'avait cru parce que c'était un risque d'acheter, aller avec un Lubumbashi. Vous n'avez pas de clients qui vous attendent là-bas. Et si vous ne vendez pas, vous allez bloquer l'argent. Courageux, il a commencé son business seul. 2 voitures, il part à Lubumbashi. Il a vendu, il a eu les contacts.
Il a compris les terrains. Il est revenu. Il a commencé à faire des tractions. Il est parti comme ça. Il a évolué jusqu'à ce que ses amis ont vu que son business marche. Ils ont voulu maintenant le rejoindre. Dans cette histoire, on parle des 4 amis qui n'ont pas été cités officiellement par son épouse. Donc, ces 4 amis ont mis l'argent ensemble pour le rejoindre dans les business. Ils ont acheté 3 voitures. Alors, ce n'est pas détaillé si c'est 3 voitures chacun ou c'est 3 voitures pour les 4 amis. Ce qui est sûr, ils ont mis l'argent. Quand ils font leur conteneur, leur track pour amener les voitures à Lubumbashi, c'est quand Nico dit à sa femme que ça fait longtemps que tu n'as pas été au Congo. En fait, tu n'es jamais retourné voir tes parents. Pour ce voyage, tu peux venir avec moi à Lubumbashi. Comme ça, tu vois aussi Lubumbashi, c'est très joli. C'est comme la Zambie. Ce n'est pas comme Kinshasa. Et de Lubumbashi, tu vas aller à Kinshasa visiter tes parents. Donc, son épouse vient avec lui et leur bébé, leur enfant cadet. Ils vont en voiture à Lubumbashi. Ils précèdent ses amis qui viendront avec les voitures, avec le track. Donc, quand ils arrivent là-bas, son épouse part à Kinshasa tranquille, comme le programme était élaboré. Ses amis, quand ils arrivent, dans ce track-là, lui, il avait 5 voitures. Et eux, ils avaient 3 voitures. À sa grande surprise, il lui manque une voiture. Ah, il demande où est passée ma voiture. Oh non, quand on est arrivé à la frontière de Zimbabwe, oh Zambie, oh, on nous a compliqué. Oh, maintenant, on vous a compliqué. Vous avez donné ma voiture. Oh, la voiture est montée, la voiture est descendue. Bref, il y a eu l'embrouille d'une voiture dont on ne connaît pas la valeur. À savoir que ça peut être un 4x4, ça peut être un minibus, ça peut être, mais on appelle voiture. Il a perdu une voiture. Donc, il leur demande de lui rembourser. Il dit que vous allez me donner mon argent parce que moi, ma voiture, là, je dois la vendre. Si je vends 4 et que j'ai perdu une, je n'ai pas de bénéfices. Or, eux aussi, s'ils remboursent la voiture, ça veut dire qu'eux aussi n'ont pas de bénéfices. Parce que les voitures, leurs bénéfices, la plupart des temps, ça varie entre 1000 et 1500 $. Ce n'est pas des gros gains. Donc, les garçons sont coincés. Ils ne veulent pas rembourser parce qu'ils ne vont rien gagner. Ils ont fait toute cette démarche jusqu'à Lubumbashi pour rien. Si effectivement, ce n'est pas eux qui l'ont volé. Ça fait des embrouilles, des échanges, des disputes, des discussions. Vous connaissez, ce sont les hommes qui vont être perdants. Et tous, ils ont laissé leur famille pour gagner la vie. Donc, ils se conviennent qu'on va te payer un peu. Il appelle sa fille au Canada, avec qui il discute beaucoup, qui est une grande fille. Il lui dit, ah, mes amis, vraiment, ils m'ont déçu et tout. Il dit ça aussi à sa femme. Le fameux jour, ses amis l'ont appelé pour lui dire que non, viens à tel endroit à l'hôtel, on va te donner une partie. On ne peut pas te donner l'argent de toute la voiture. En confiance, ils sont 4. Ils viennent de l'Afrique du Sud, ils se connaissent. Donc, il part. Il dit à sa femme, je suis en route. Je suis en train d'aller rencontrer mes amis pour l'argent. Là, je ne sais pas, ils vont me donner l'avance de combien. Parce qu'on s'est convenu un montant. Quand il arrive à l'hôtel, il trouve 8 personnes dans la chambre d'hôtel. C'est 4 amis et 8 autres personnes qu'il ne connaît pas. Ça commence les embrouilles. Ils ont sorti les grands couteaux pour l'intimider que donne-nous l'argent, donne-nous les portefeuilles, donne-nous les téléphones. Ils l'ont dépouillé. Quand ils ont terminé, ils lui ont enfoncé ça. Maintenant, le problème est que ces 8 personnes-là l'ont laissé à plat comme ça. Ils l'ont déjà dans la chambre. Ils sont partis. C'est le lendemain seulement que la femme de ménage vient le découvrir. Quand elle crie, elle appelle les gens de la sécurité, de la réception et tout. On vient de découvrir que parmi les 9 personnes, il y en avait 8 qui étaient partis, 1 était resté. Donc, on fait des fouilles, il n'y a pas de documents, il n'y a pas de téléphone, on ne sait pas qui c'est. On commence à appeler, on appelle les forces de l'ordre et tout ça, on vient de comprendre que c'est lui. Premier contact qu'on trouve, c'est sa mère. On appelle sa maman en Afrique du Sud, on l'informe, elle commence à informer tout le monde, donc ça a gâté. C'est comme ça que son épouse prend l'avion de Kinshasa. Ses vacances se sont transformées en cauchemar. Elle rentre à Lubumbashi maintenant pour aller s'occuper de tous ses funérailles, de tout ce comment elle va faire avec le corps de son défunt mari qui a perdu la vie pour une seule voiture. Cette histoire est tellement triste, horrible à savoir que ce monsieur faisait déjà ses affaires tout seul. Il a eu le bon cœur, la bonne volonté de ramener ses amis dans un business qu'il leur avait proposé il y a des années, ils avaient refusé. Ils ont réduit sa vie à une voiture. Ils ne l'ont pas respecté. Ils n'ont pas respecté son aimabilité. Ils n'ont pas respecté la confiance qu'il leur a donnée. Ils n'ont même pas respecté leur amitié. Le cœur d'aujourd'hui, les gens sont tellement méchants. Le cœur de l'homme est tortueux qu'on ne sait pas à qui faire confiance. Qu'il repose en paix. Et beaucoup de courage à sa femme et à sa famille qui ont perdu leur fils. La tête haute, qui est parti se battre pour sa famille. Et on lui a ôté la vie comme ça, bêtement par des jaloux.
Restons vraiment prudents dans nos amitiés. Les gens qui s'appellent nos amis, on ne sait pas qui ils sont et qu'est-ce qu'ils nous veulent. On ne sait pas si on doit continuer à tendre la main à tout le monde ou quand on a réussi dans la vie, on doit les laisser là-bas. Merci à vous tous qui avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous pensez et ce que vous savez de cette histoire, effectivement, parce qu'elle est racontée comme ça sur les réseaux d'après la famille de Nico qui dit que ce sont ses amis qui n'ont pas été cités, qui effectivement aujourd'hui, apparemment leurs femmes ont fui. Elles ne sont plus en Afrique du Sud, on ne les retrouve pas, ils ont fermé leur maison parce qu'ils ont peur, parce qu'ils s'en veulent de quelque chose, il n'y a pas de preuves. On attend vos commentaires en bas de la vidéo, en espérant vous retrouver branchés, connectés très prochainement sur ma chaîne. Je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, n'a pas l'ici. N'a pas l'ici. Yangoana. Et soso prosi. Boteka bango. Bango boni, baza combien? Boteka bango. Nasi amai. Oh, musala na yo ya mbisi. Pozwa bongo ebele. Oteka nini? Nateka ba vina bango nyoso mutako bala. Alobi ateka nini? Ateka vina bango nyoso mutako bala zate. Ata bali ya kosimba te na ndaka libala konyoka. Mutabala te bango nyoso bazo souffrir ata mutako pesa. Oteki yango pona kozwa nini? Pona ko péché belé. Pona ko péché. So pona ko péché il faut teka osala. Il faut sala kisi. Nateka bango nyoso. Oh. Pona ko péché bambisi. Yo za ekolo nini? Ngai na za mungala. Aza péché. Na yoki aza péché na comprend papa. So pona kozwa bambisi ebele. Oteka mabala na bango, vi na bango. Nyoso ata basa nyoso. Ata babali. Oya bali, mobali ya ko souffrir. Ata mbongo tena bango nyoso muta ko sunga mutu. Azate. Ako balu kaka bongo. Libala nyoso basiko ateka na sombi yango na makila na yes. Toyokana. Tika bana na ngai baza ya ngai. Ya solo. Yo baza bana na yo. Yo bana kasi ya kasi na ngai. Bana kasi na yo. Koko na bango. Koko na bango. So alliance yo sali yango wana. Oteki vi na bango. Oteki mabala na bango. Po na mbisi. Po péché ozwa bambisi. OK, maintenant nazo lobela yo zongisa mabala na bango. Zongisa kasko. Zongisa. Botala makamazo sala. Botala. Voilà. Azo zongisa. Ça c'est spirituel. Voilà. Est-ce que tu vas mettre la Yesu mabou makasi? Comment tu t'appelles? Hein? Gypsy. Gypsy. Est-ce que oye komona ngai kobeta ngai masolo na yo? Te papa. Oza mutu ya Equateur. Naza mungala. Mungala. Na yebi Equateur yango wana. So nalipota na bino basi nyonso babala kate. Moko ka bala me makambo za bien te. Makambo za ebele. Bien te. Bien te. Lebino nyonso babala kate. Nyonso babala te. Lelo Zambia kango lebino. Koko na bino asali alliance na mabala na bino ye ateka yango po ye azwa bambisi ebele po na bambisi mais lelo Zambe akango libino. Amen. Na lingi okangama na Zambe libela. Zambe akoslakisa différence po na bandeko po boze ebele mais bobala kate. Samba omona maka Zambe osala na bina yo bakolanda yo pa Zambe. Okango lami. Est-ce que tu go beti la Yesu maboko mako? Il connaît échéance à 2 semaines, selon le principe. Qui vous a dit ça? Pardon? Qui vous a dit ça? Oui, les appels aussi. Non, s'il vous plaît, papa. Non, n'a pas signé une autorisation au matin. Non, mais n'a pas signé une autorisation au matin. J'ai d'autres documents, 2025. Ok, vous pouvez me démontrer. Je ne vais pas donner le droit de monter dans mon véhicule. Non, mais les missions partis à droit, il n'y a pas de moto.
Non, Kouchouka, c'est pas un problème. Pour prendre la mêle. Heureusement que je marche déjà avec des caméras. Même ça, c'est expiré. Pardon? Oh, dans autre chose, on est 2025. Date d'émission. Les 16/4/2025. Date des séances, Yangoy. Les 15, je m'excuse. Nena la Kisayo. Omoni basali 2026 batela 2026. Date d'échéance Yango. Date d'échéance. Azu Yango le 16 le 16/4/2025. Date de fait. Yango le 15/4/2026. Date de fait. Au contrôle technique. Je peux voir ce petit anneau qui n'était que suspendu là-bas comme un petit frère. Déjà 64 près du soleil. 62. Il s'est mis à le faire tourner comme ça autour du soleil. Il a commencé à fondre et les grands glaciers se sont déplacés. Le Texas était en train de se former et il pleure là-bas. Tout comme on nous enseigne que les icebergs se sont déplacés par là. Les meilleurs chronologistes peuvent le comprendre. Et alors le monde entier, après que cela s'est déversé dans le golfe du Mexique, maintenant nous sommes dans Genèse 1, vous voyez. Donc Dieu a agi et a séparé les eaux de l'étendue. Et il a fait la lumière. Ensuite, il a créé toutes ces créations. Puis, après qu'il l'a fait, tous les arbres ont poussé, et les plantes, et ainsi de suite. Quel bel avancement il avait. Il aimait cela. C'était magnifique. Il pensait que c'était bien. Donc, il ne pouvait pas simplement laisser cela dans cet état-là. Il fallait qu'il fasse quelque chose pour aller avec ça. Alors, il a dit, faisons, au pluriel, l'homme, au pluriel, à notre image. Faisons l'homme à notre image. Ainsi donc, quand Dieu a fait son premier homme, il était un homme, il était quelque chose qui ressemblait à Dieu, le Fils de Dieu, le Logos. C'était le premier homme. Ensuite, il a donné à l'homme juridiction sur de conduire toute la vie animale, comme le Saint-Esprit conduit le croyant aujourd'hui. Bien ici, c'est ceci. Or, si nous étions parfaitement soumis au Saint-Esprit, Dieu nous conduirait par le Saint-Esprit, tout comme Adam conduisait les animaux de cette époque. Alors, il les a fait. Il a fait, il s'est mis à dire. Là, c'est vraiment compliqué. De la poussière de la terre, il n'y avait pas d'homme de personne pour travailler, pas d'être physique. Il a donc formé l'homme de la poussière de la terre. C'est là, à mon avis, que botanique ou la science et le christianisme n'entrent pas en conflit l'un avec l'autre. Parce que la science dit que l'homme vient d'une vie différente. Et nous disons que si on veut regarder l'homme ici, il est à l'image de Dieu. Ce n'était pas l'image de Dieu au départ. C'est l'image de la vie. Vous n'aviez pas le droit de monter mon train. Ni domicile. Je ne crois pas. Domicile. Non, nous, nos parents, nous remettent la police. Non, il est inguiné. Quand on m'a motorisé. Heureusement, je marche toujours avec des vidéos à l'intérieur. Ça y est le problème. Si, déjà, il me fait le son domicile. Si je prends la vidéo, je prends celle-là. On va vous interpeller. Ça ne se fait pas. Hein? Ça ne se fait pas. Le souffle de vie. Ba audio na ba vidéo obo chikola na bande konebi ke pesi pasi pe ma wakati na mitema eza tellement ebelé na landi selibino ngo bandeko motema pasi nzamba zo sunga to bana na naufrage esalami na Congo na yebi ke soko tali vidéo wana ozala choqué parce que komona batu bakufi bana bakufi mama oye moko bakufi bana na ye bakufi na yebi ke liwa eza likambo moko ya pasi eza likambo moko ya somo bandeko les amoureux de Bibi Shumombo officiel et puis si pasi pe mawa kati na mitema nzamba lola asunga je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé vidéo on a chez libino ya liboso wana omoni mwana mwasi wana ndenge azoganga
ndenge azoba papa mema biso malembe nayebi te bachauffeur yango ya bacano rapide to ya bamasu nayebi te tobenga babenga bango banani bachauffeur ya bacano rapide wana botika no na bacommentaire azalaki na kwiti to vitesse yango ezalaki ya nini nayebi te est-ce que bachekaki on appelle ça comment est-ce que bachekaki babenga ngoni est-ce que bachekaki cano rapide yango avant babima yango moni importance ya kozana nini de gilet de sauvetage wana bato ebele babiki mais quelque bana bakufi parce que bazaki na bourré de gilet de sauvetage wana te et puis si pe makasi na mitema bandeko na fandi boy je me suis dit nzamba likolo sunga nzamba sunga vraiment eza nango tragédie et salami nzamba likolo akita asunga a consoler famille wana ba famille ba perdre ba membre na bango to éviter qu'est-ce qui s'est passé au juste mais to koluka to découvrir yango kolala kolamuka ezali habitude te soko lali olamuki aux en bonne santé il faut toujours dire un grand merci ngana lobakango il faut toujours dire ne fils qu'un merci à Dieu parce que RIO ozo relax wana eza na bato mosusu azoloba nzambe soki kana komo otambola nayebi te na pesone moto mosusu kuto akokata koloba te il y a d'autres personnes azokokata kokitisa ta soi te akokisa soi te voix kuta ezobima te mais ozoloba boye nanga nde naoloba boye naosalela bino émission du début à la fin nazoloba il faut dire un grand merci nga nayebi eza na garçon moko boye garçon azaki très bien gentil aza babenga bango bato banani bato baza mikusi oyo bautaka na mboko nini malawite auti Malawi toyebi bango na Afrique du Sud bazaka mingi bazaka mikusi un garçon abanda koya na immeuble na bando ofanda voisin na biso na garçon yango azaki très gentil mais mobulu ya basi akosakana te donc azalaki soki azwi mbongo akosilisa oka na basi ya basud africain naoyeba jour asuka tokutana na ye asenganga chargeur abi est-ce que oza chargeur ya iphone naluka chargeur ya iphone napesi chargeur na nga non napesi kutu te nazwi telefone na ye natielaki ye na ndako naochargele après une semaine nayoka ote ameli acide oyo batiaka na bapoule na bapiscine baside wana mpona koclean bapiscine ameli yango mpona nini adefaki mbongo soko kolo mbongo wana ayaki kosenga ye soko tema azalaki na kwiti amenase kolo mbongo wana azalaki mwana mwasi abambaki ye soki eloko nini na motu mwana mwasi apeke crise makile komo pumbwe siko émotion wana kokita teli kaka kena na mboko ya Afrique du Sud yo bamba mwana mwasi eloko na mutu yebake prison ya mbio donc tel atali kaka be prison mwasi bana ameli eloko wana je ne sais pas soki amelaki yango mpo akufa malheureusement heureusement akufaki te biso nyonso toyebeka akufi sango ye kutu akufi mais akufi te ti lelo azaka na hôpital asali ata ba 4-5 mois depuis l'année passée depuis novembre depuis novembre il y a depuis octobre ou novembre depuis octobre taka depuis octobre 6 mois 7 mois déjà depuis octobre donc ndenge aza boye ababi aotikala koloba lisu na vie te mpona nini heureusement mboka soki ezalaka Congo mais akufi heureusement mboka oyo eza mboka moko médecine eza tellement évolué nde basoignaki ye mpo bafongolaki kesi nde fi wana abikaki mpe basoignaki abikaki akomi ne bien ndenge akei adrop case acancele case quoi nayebi te babengaka nini na français plainte quoi acancele plainte na ye garçon wana mpo bango na bango baza bamalawite sikoyo bobiki baza na bacommunauté na bango basengi fi wana te mpo ezalaki soki kaka abimi hôpital akende prison talaka moto akoloba so na vie te akende sous prison nde fi wana acancele kaka donc nyonso wana ezalaki kaka mpo baye kosengi niongo ekuti eke ana kwiti ya masanga beti mwasi na eloko na mutu soki wapie makile komopungu fi na crise l'état ambulance eya l'état police eya ye pa zwi poule nini kisa ya side wana ameli ekataki michopo ekati tema na mongongo awa donc endommagé bavele nyonso ezalaka na mongongo awa
donc nde tozala boye akobanda osala basigne azoyoka mais koloba voix ebima te akoloba na ye munoko koloba mais voix ekobima te à moins que nzambe asala miracle. Est-ce que bon mon niveau? Mais nabi jour asuka senganga, give me your charger please. Can you charge for me? Nabi okay, give me the phone. On se comprendre azaki ba voisin place na ndofa ndako ya ko senga chargeur. Bon comprendre que vie à mutu eko changer na seconde. Mutu ako kufa na seconde. Mutu ako changer na seconde. Yango soko telemelo wa liboso bandeko nanga. Il faut toujours dire merci Seigneur. Au recommander journée na maboko nzambe, au sengi protection ya nzambe. Parce que ndeto lo baboye, mingi babimaki bazongite, yo quand même mo masite mutu kozongi. Mais il y a de ces gens abimaki azongite. Tant neti mama obasaki na projet, peut-être bando kende braza, basaki na marambando sa, basaki na projet na bango bana, peut-être basa na vacances. Donc basaki na bloko basaki na projet plein d'avenir. Mais tala maiki yango ba Congo omona nga makambo boy Congo na biso omona ke no mutu a démarrer na ebiti on dirait na ngambo ya Brazza hein? Je ne sais pas si ezaki na ngambo ya Brazza to ngambo Congo mais nous les Africains to ça bongo omona mutu kaza na état moko mabe mais mutu azo tambwisa omona eloko eza na état moko mabe mutu tellement aza lokoso ya mbongo alors ça la nyonso po asa nini pour asanini à se retrouver car alia kambon mabe makasi alors bah sujet est tellement ébélé donc na sujet wana yande kwa na kofi en Afrique du Sud parce que nous allons déjà lentement et sûrement vers la fin de notre émission donc on a biso wana wa kofi en Afrique du Sud wana to yebiki et puis si pachi pe mawa katina mitema akufi karaboé que son âme repose en paix nzamba likolo asunga nzamba likolo abatela ye apesa ye kimia. Alors, après ça qui baninga confiance, beaucoup déjà les solo ndenge zalaki. Après ça qui baninga confiance à connecter bango na business tete boya to banda ko sala business to te karami tuka. To te karami tuka na Lubumbashi. To ye nango awa na kati ya Lubumbashi to teka. Et ko sala ke j'espère que bolandi histoire bien. Et ko sala que baninga soki ba escroka ki mutuka soki ndenge nini bloko nini wana baninga ba bengise la chambre d'hôtel ba chubi ba mbeli ba bomi ba cheve lelo tozolo ba boy moi statistically vive pona nini likola baninga bandeko biloko ngana ochela bino eza ba leçon à retenir eza kaka bino na tela bino te na ngai moko pe eloko nyonso okoko associer mutu te il y a d'autres choses au bombi pona yo moko koza trop ki motema malamu yango bato bele ba se retrouver na kunda so le botala bato mingi o bakufa ce sont des gens o baza motema malamu eza bato baza motema ko fongoma nde bato wana mona ki a se retrouver na kunda a se retrouver babomi a se retrouver na situation moko quelconque pourquoi a fongola motema moko faut ko changer motema ko sala koza ka trop oui te moko pe non ozala motena na ngote te non. Papa, mon thème est à moutou. Le cœur de l'homme est mauvais. Ce qui te yeba mitema bato. Ce qui te yeba ka oizana kase mitema. Mais zana bato mususu oko solisa ete. Ezana bato mususu otali kabo otali motema ne oko pousa na te parce que muto asaka mutu. Yango soki omoni ozana ba mi mo bozana bango intime. Ami mo bozana intime pardon. Ceux qui bossent à musala moko, il faut toujours faire attention. Bami ya malamu bazali bossala musala moko, botam bola pe tout la jalousie ezate eza bien. Mais il y a aussi de ces gens-là, basala musala moko na camarade na ye mais moko ezanonga bon moko azaka likola mususu, moko ko évoluer mingi par rapport à mususu. Ça dépend et toi li amout. Bisonyo son avis, tozara na chance ndenge moko te. Mutu na mutu azaka na façon na ye o nzambe apambola kai. Mutu na mutu na façon na ye. Yo wana ndenge na yo, nga pe na ndenge na nga o nzamba o pambolela ngai. Yango soki mutu a motema munene te motema makasi te, mutu akobota jalousie. Mutu motema ko vimbe ka dans le vide ba moni muninga bongi, motema vimbi. Pona nini ye palinga koma lowa muninga. Soki to longoli ka motema na mabe wana obiso bato mokili tozaka nango kena koma lokola ye kena yo kele jalousie soki to mekampe ko imaginer so bomi mutu ozwine
ozwi eloko te poto tikali na charge na vino mobimba soko oyokeli moninga jalousie ozwi nini yango toza bato makanisi mabe ekoya eloko moko motema mpasi ekoya mais soko moni olingi oyokela moto moko jalousie to okima motema mpasi na eloko ya moninga moko ya malamu yebisaka esprit wana awa place na yo te okosi ngai nakoyokela moto jalousie te ngai nakokangela moto motema te ngai nakotonga soki déjà esprit wana yo ozwi autorité sur yango ekodomine te yango mona bato mosusu jalousie edomine akomi ntina niveau atila moto poison akomi ntina niveau abotola moto mobali akomi ntina niveau asala makambo eza incroyable. Pourquoi? Parce que jalousie esprit wana edomine âme na ye. Donc c'est ça ndeko na biso que son âme repose en paix. Nzamba likolo asungaye. Alors l'autre vidéo na chilibino ya Céléo et ya qui on l'appelle comment Kabossé qui en Afrique du Sud awa malheureusement dans ce qui t'a kukuta na été nebi que to ça ne émission ebele na Congo na Lubumbashi on a fait des émissions avec lui en tout cas à ça il a fait ma vidéo trop il a fait trop de vidéos par rapport à il a fait trop de vidéos par rapport à nini ya chaîne ngai RZaki na débit chaîne au RZaki na débit Kabosa ça elanga émission cha Congo Fort TV abonnez-vous massivement sur Congo Fort TV pour na changer et comme bibi chimbombo officiel de bossu zalaka Congo Fort TV en tout cas zaki parmi bato babane ko encourager ngai tout le monde ba pesier prophétie c'est une bonne chose au tombwama oui tout le monde prophète Moïse malgré takaye prophète Amankiona prophète Yaboye patati patata mais quand même a pesier prophétie tozwaka ozwi ceux qui ont malamu ozwi ceux qui ont mabe kozwate mais dans chaque prophétie il faut toujours réfléchir il faut toujours discerner ko bois kangote kozongo pe na noter discerner soko za na makasa ko discerner te luka mutu oyo akoki ko interpréter les prophéties to moni ba pesier prophétie ba lobi akotombwama oui c'est une bonne chose. Pour te dire que la musique, mutu na mutu na chance na ye, mutu na mutu na époque na ye. Dans ce époque na ye, et ça mi ki atombwama, atombwama. Ngama mwa musique na lobaka, oko forcer vite, oko maka na succès pour mokili ndima ote. Koko ma na succès, ko cartonner, eza ba sacrifice. Na tchela kibino na tchela kutumso boke na Facebook na bibishi mbombo officiel boko mona na tche témoignage mo ya mopero wa maloba kufa pe ape sa témoignage ndenge bakende kozwa kisi ya succès yo fallo comprendre kisi ya bandeko kisi ya succès reke kisi ya succès les aranene kisi ya succès je me souviens na tchela pe déjà vidéo wana a. Donc, la réalité, c'est bien dans le monde de la musique. Alors, c'est mieux que tu mettes en musique, non, il y a normal. Il y a des sabatouté, il y a des sacrifices, c'était musique kaka, on se retrouve dans la vie, comme vous êtes à la kaka. Mais la musique, il y a des sabatouana, il y a des gens qui soukanango, aux aramabe, aux a limité, âge na aux a limité. Il y a des gens qui sont profiter, ça les succès, à tongi, à zubo mengo, à se réjouir, pour éviter que non. Na âge de 50 ans, 60 ans, 70 ans, à Koufanaï. Alors, Nzamba Lola Asungaye à se relever et vous allez vraiment essayer pour na bisonyonso. Merci en tout cas. Merci les abonnés de Bibi Chimbombo officiel. Partagez massivement nos vidéos. Aimez, commentez, sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une nouvelle vidéo, vous aurez la notification. Merci en tout cas. Bon, partagez massivement ma vidéo. La biso bon aimé. Et aussi la biso vrai kitoko. Merci. Ma vidéo est à belle. Vidéo mon sous pour tout comme déjà na souka. Vidéo mon sous est moi si oyo. Koko na bango si je me trompe pas. Koko na bango akangaki bango na kisi. Po akangi mabala na bango. Po akoma ko péché bambisi belé bo sakana sorcellerie hein sorcellerie za makasi donc akangi bango na kisi pona nini
po abanda ko nzambe na ngai po abanda ko pêcher bambisi ebele nde akangi mabala kate po na nini. Oh, nzambe likola sunga biso bandeko na ngai. Il faut toujours prier. Moi je dis souvent aux gens, il faut to sambela na makasi po to yebite ba famille auto outi. Il y a de famille oh ba biso to outi to yebite pour le baki na famille na biso na kala net bando loba et famille na biso ki ndo kezala raté na famille na biso maman eza poto yeba kité et to yo ko comprendre que na famille nyonso bandogi bazalaka et to yo ko comprendre que za bongo ah tetika la sorcellerie existe yango. Il faut toujours ko sambela. En plus, il faut qu'on y ait bandengeni na ko sambela. Pour ko sambela za nango o sambeli mais il faut y ait bandengeni na ko sambela. Ba sujet nini oyo koki ko sambela po na oza la délivrer. Enseignement nini oyo koki kozwa po oza la délivrer. Merci beaucoup en tout cas les abonnés de Bibi Shumbombo officiel. Partagez massivement nos vidéos, aimez, commentez sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une nouvelle vidéo, vous serez avertis. Partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez. On se retrouve next time avec un nouveau numéro de votre émission 100% News et Analyse. Merci beaucoup, bisous et bye.